Audio Jungle. Audio Jungle. Mbote Balandia Congo Live Télévision, merci pour vos arrêts et belé pour nous partout dans le monde entier à travers chaîne YouTube Lemno Congo Live le bel rabino sur ma question d'actualité politique au Penza et Tambola Mboka na Congo. Lelo na mbel bino mo na Mboka Cholé, ozali moko na kati ya IDPS. Moko ya ba président ya parlement debout ya IDPS na Penza tokolobela sur ma question d'actualité oyi kotambo na mboka na biso Congo mbote mo na Mboka Cholé. Mbote mama na ngai journaliste mbote na peuple congolais mbote na bande onyoso balingaka biso pe balingaka biso te wana nazomona déjà mama na nga Angel Mpumbu nazomona Vicky Mbuibeya nazomona Chantal Alfoni Mbululu Kadi nazomona Olga Timanga donc baza ebele o basoutenaka biso nazomona papa na nga Nick Mukamba na Lubumbashi nazomona Nico Business na Lubumbashi vraiment baza ebele biso nyonso toza malamu au rythme du pays. Oui, moi la Mboka Cholé, tout qui n'est pas na l'actualité na biso Mboka Congo, tous on a moi sima na mvula o enoka ki na butu a lundi pour tota na bongo mardi kasi ça ki ba dégâts na ville province ya Kinshasa to mona ki nzele bukana ki kuna livulu na komina lemba bato bakufaki na komina monga fula ya solo penza et pesa ki pasi kasi to mona ki présence ya chef de l'état na souci penza ya ndenga kozala zinga na population akita ki penza ça ki ronde kotala esika openda difficulté koela ki population surtout na livulu esika pinzele bukana ki bato bakufaki kokolobani na likambo penza na geste ou générosité au chef de l'état ça ki mokolo alo ba geste wana pona biso na IDPS na capacité to ebel Félix c'est de mon ngo gravité to mon ngo ka ba petite récompense pour Félix c'est ko tuna ka Félix c'est makambo ya kobongisa nzela te c'est la bassesse oya kabila za ko gérer comme mango na régime Félix Tshisekedi bato mo mbule noke côté na bango na ndako Félix Tshisekedi bimisi mo 1000 sacs ya ciment po botonga mo quartier wana eza po bilo mo Félix akoloba te nenga bila lobaka kasi to mona ka ngote na régime oyo uti ko leka lozo kamu Félix Tshisekedi posenga question nzela ya train bozo sala ekosuka wapi pona Félix Tshisekedi to mona ba grand travaux comme est-ce que na village natal na yo courant kokota parce que lelo na Congo ba mona ka électricité na Kinshasa na Lubumbashi siko projet à présent Félix Tshisekedi ezati na ba village natal ya moko na moko kati na biso esengeli ba memera bango électricité yango zomona ba générosité poka moi mai côté li muto na ndako Félix amemi moi 10 000 sacs ya ciment pozomona donc wana pona biso na IDPS to mona ngo c'est rien to ko betela ngo tolote lokola ba congolais to ko mona ngo sengo poto tikala ko mona ngo te na président alors bo sala ka pe publicité que Félix Tshisekedi aza moko o nzambe atindeli biso pona ko sauver Congo binomo bozomona makamba boye bomona ngona nte ezaka Félix Tshisekedi ayeko fongola nzela donc merci vraiment monsieur le président de la République na générosité na yo ozo sala peuple congolais andimi mais biso na IDPS tozana mona inga 3 tozana mona gratuité enseignement de première primaire ti na 6e des humanités tozana mona bourse comment donner à tous les étudiants ba bourse na bango tozali ko mona commerce que chemin de fer koleka toutes les 26 provinces de la RDC tozali ko mona ndenge président de la République azo pacifier est pays avant to koma na bonne année ozolanda donc président Félix Tshisekedi monné na makamba minene mama baba seswana eza babilo eleki na médiocrité ya régime Kabila ko comparer on a régime Félix Tshisekedi parce que Félix Tshisekedi a une mission celle de sauver le peuple congolais et la nation congolaise. Oui, mon Mboka Cholé, ya solo penza geste wana isipesa ki ba mboka nyoso bazaki penda na makama to pe ba o penza bazaki mosika Mboka Congo komona penza geste wana esala ki malamu pona na république na président uti koleka to mona ka yango te ya solo mon Mboka Cholé kuna na est ya mboka na biso na Beni kuna moi désordre ko salema ba Congolais ba vivre na est ya RDC ba ko boya penza MONUSCO ba sengete MONUSCO kende kasi tomoni moi trouble ko salema bato ba ko zoka po ba boy MONUSCO kasi na éviter na biso ba Congolais est-ce que ndenge ba i Congolais na est kuna ba bengani MONUSCO ba moni penza eza solution malamu pona ko tia kimia na est ya Congo ozomona nazala na confiance à président Félix Tshisekedi parce que na ebi comment est-ce que Félix Tshisekedi a géré parce que il fut mon secrétaire général adjoint à l'époque
chargés affaires étrangères na moment où bati bala ba mubake ba mavungu ba la complicité ndenge ni to boma Tshisekedi wa mulumba poto teka IDPS Félix Tshisekedi azali déjà na notion de diplomatie lelo yo moko bazala d'accord nanga Franck Diongo aleli arbi Tshisekedi akosa biso na mobilisation mais diplomatie apesaki na maboka Félix Tshisekedi po bango nyonso miso ezalaki comment tie Tshisekedi wa mulumba poto teka IDPS ozolanda mais problème ya est pays esengeli peuple congolais landanga malamu na likambo est pays Félix Tshisekedi madame nazoyebi sayo soki oyebi ete ezali kola Jésus-Christ ebela bato baboya ye mais babo sana que c'est le sauveur qui est venu pour sauver le monde également avec Félix Tshisekedi pour au moins Congo est tondisami avec plusieurs indisciplinés politiques Congo est tondisami avec plusieurs analphabètes donc au moins vraiment mutu roi Chadari soka pembe azoba osolanda donc pour nous expliquer peuple congolais pour nous expliquer peuple congolais que non geste oya est à pays et ça qui complicité même ya ba multinational et ba multinational soki batebele ba yebi terme wana te baza bato baza ba multimilliardaire bazali capable même ya kolongola un président un pays développé tel que la France parce que baza na mbongo bakenda ko financer mbongo na bongo tina niveau ya Nations Unies au moins vraiment bato ba yeba pesi Nations Unies bo somba bachar bo somba manduki pona ko tia par exemple pe na Congo derrière mbongo wana bazana makambo mususu baya na ngona sepo na ko balkaniser la République yango zo mona sagesse ya président Félix Tshisekedi a compris que MONUSCO ce sont des escrocs mais aboy ko yebisa bango comme indiscipliné Kabila que je vous chasse alors bien rester d'abord en République démocratique du Congo pour un moment donné Ozolanda mais avec vous allez changer maintenant la mission quelle serait maintenant votre mission serait maintenant d'appuyer les FARDC appuyer FRDC dans le régime Félix Tshisekedi avec l'appui des États-Unis d'Amérique, avec l'appui de la Russie, avec l'appui de la Serbie. Le MONUSCO a commis qui sa peuple congolais, Bachar na Rwanda. Parce que bakeko découvrir na peuple ya Beni, ya territoire Beni que MONUSCO a comment ko bomba ne bata ADF. Et ba multinational et belé o baza ba travaillaka na ba pays africain, muto ba selo ko la dauphin na bango donc représentant na bango na Afrique c'est Paul Kagame. Yango zomona Kagame en Afrique comment le roi na arrogance parce que des mafieux français sont derrière lui, des mafieux russes sont derrière lui, des mafieux américains sont derrière lui. Alors comment le roi la arrogance et Félix Tshisekedi beti haute diplomatie a compris que tous les pays 5 pays permanents Nations Unies ba PCP ba appui militaire, ba appui économique pour na réussir sa guerre ya est. Maintenant frappe l'équipe ba ADF maintenant ba monde vraiment même bêta major na bango bazalaki ko tia masasi même bêta major na bango bazalaki ko bomba manduki et ils a déjà récupéré na maboko ya FRDC alors herba comme na ordre moko dispersé mwana na mwana yebana ko kima na bango na massacre ya peuple congolais tant bazoki ma peuple pe azolanda bango nde baki ko découvrir que MONUSCO aussi fait partie ya balkanisation ya République démocratique du Congo et selon notre constitution le plein pouvoir est donné au peuple congolais à osala makamba lingi ndenge ba beti MONUSCO bongo c'est une chose à féliciter nzamba pambola bato na biso est à pays po MONUSCO ça fait 20 ans au Congo qui mieux yakate bazo ça la payer plus que les militaires congolais bazo lia malam bazo lala na ba ndako o ba militaire congolais balala raté mais 20 ans au Congo sans une solution ya paix alors bazo sarani alors yango so mona peuple a télémel bango parce que baza complice ya balkanisation à République. Oui, mwana mboka Chole yo pendo sepe na yo na kolongwa penza ya MONUSCO na est ya mboka to pe na République démocratique du Congo mwana mboka Chole lelo penza tout le bela o bazali penza ba partenaire ya cash ba IFCC to ndaki propos ya mwana mboka Henri Movasakani kasi ya koloba ete na ba propos na ye akoloba ete mutaganya ki élection ya 2018 ezaki bonde Emmanuel Shadari kasi Kabila Kabange nda saki na volonté na ye abimisa bongo président Félix Antoine Tshisekedi ya solo pende zali pasi komona bato bozali na bango ensemble na coalition oyo ko aboutir eloko malamu pona mboka Congo ko bimisaka ba propos na chaque fois contre chef de l'État na ebitoko koloba ni Kabo sina uchi ko yebiso na début ke bandeko na biso FCC ngana na momesa no benga bata FCC ba ndeko te mais soki tozui lita IDPS to tiango na table nayo to sauver na bato bazana kati ya FCC na bato bazana kati ya Lamuka soki réellement bazaba congolais parce que lite na biso ezate ka ba combattant ba bechole bazo misala
lutte na biso eza de sauver tous les Congolais. Preuve à l'appui. Au moins Freddy Matungulu azaki moko ande kwa Martin Fayulu amemaki tribalisme. Lelo Félix Tshisekedi rekomi ke Congo esengeli ezana représentant na ye na Banque africaine de développement. Bazui kaka Freddy Matungulu Félix Tshisekedi atindie. Pona koloba Félix Tshisekedi n'est pas régionaliste, mais Félix Tshisekedi est nationaliste. Herbizolo que Mouto est nationaliste, c'est-à-dire toutes les 26 provinces de la RDC sont derrière le président de la République. Ozolanda madame. Mais ozomona biso na katia IDPS, personnellement IDPS, toza machine politique. Toyebi politique à Congo depuis 1960 jusqu'à présent toyebi. Toyebi politique à Congo avant 1960. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu comprends que la majorité de la FCC, ça c'est pas nous, c'est Kabila lui-même. Alors que Naza a 15 personnes dans l'éducation à Malamouté. Je suis en train de chercher 15 bons collaborateurs. Wana bisote Kabila yemoko. Tant que Kabila loba bongo ba professeur en droit bazalaki, ba docteur en économie bazalaki, mais Kabila qui n'a même pas passé l'école primaire, a traité bango ba vaurien. Aux Hollandes, bisote comprenez, bisote que bata FCC ce sont des indisciplinés. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Un indiscipliné sur qui n'est pas ordre mot dispersé, à Rosoyo. Pour gérer bango malam to kende na coalition tozela maintenant après le 24 janvier 2020 ce n'est pas notre souhait ne total se manduki tema total se manduki na élection to bengana Kabila tika suge mandefo ebele na chest tout qui tentir mais Félix Tshisekedi akati ça ira jour et alternance et bateau baza ba chrétien ba yibeke quand un chef de l'état azuka bamba suki atiki na motu mandefo atiango tentira pembe elingi koloba ka otika so pouvoir te mais Félix Tshisekedi beta le bol kola message bi monsieur Joseph avant yana alternance faut katara okata mandefu Kabila kata mandefu kata suki aya vraiment na rana maneta mwindu bozolanda pona koloba ni pona loba que Félix Tshisekedi déjà to tia mandu ki to benga na Kabila mais to comprendre du fait que l'État IDPS c'est pour respecter la constitution, l'État IDPS c'est pour instaurer un état de droit et quand je parle de l'instauration d'un état de droit l'air des nominateurs communs, c'est la Constitution. Et Félix Tshisekedi est là pour appliquer la Constitution. Preuve à l'appui, l'un des principes constitutionnels où est bloqué c'est la gratuité, c'est conformément à l'article 73. Pourquoi? Parce que Félix Tshisekedi a respecté la Constitution. Alors, ceux qui ont dit FCC, n'a ordre dispersé. Félix a compris, encore la meilleure politicien au monde, basé sur la coalition pour gérer le malam. Mais tu gères pas tout le monde qui est déjà très indiscipliné. N'habitez c'est malaria ou de l'indiscipline politique carrément. Aujourd'hui, madame, de parler, prononcer n'importe quand, n'importe où et comment, tu sais pas là qui n'a pas. Alors, il y a un homme qui a jamais kabunda pour appeler sa avertissement. Appeler sa avertissement. En attendant, il y a un homme qui a nagé. Madame Mouta Kosote. Par contre, il y a une hyperkit politique. Au moins, il y a une retraite politique. Politique, c'est une retraite. Si on a posé la retraite, il faut qu'il y ait une religion. Maman, tu banga ni, tu banga Kabila mande fois pembe, tu banga Shadari. Shadari, la personne la moins intelligente, na kata FCC c'est la Shadari. Dès que bata FCC bana posa osala buzoba baluka, l'homme qui est plus buzoba, c'est Shadari. Ne ba utiliser Kabila n'a même pas passé l'école primaire, mais il n'a jamais été sanctionné par l'Union européenne ou les États-Unis. Mais pourquoi tout un professeur d'université est sanctionné? C'est manque d'intelligence. C'est un idiot. Un professeur d'université est sanctionné parce que nul n'est au-dessus des principes mondiaux, madame. Il y a des principes aux enfants de Samboka et ça n'a pas de principe au monde. Jamais un étranger, un ambassadeur, un envoyé extraordinaire et surtout des Nations Unies a commis na mabele na yobomaï. Il faut être un idiot, madame. Mais biso kuna makamwa to landa biso te to banga jamais Kabila. D'ailleurs même en 2023 Félix Tshisekedi a pour sa coalition. En 2023 on a pour ça tout le monde moto to kene na coalition. Pour biso moto za capable ya kopesa Félix Tshisekedi pouvoir. Si kobino bo koloba été le 24 il année un chef de l'état le 24 janvier to ki pe mo lamboka Jean-Marc Kabunda bozongi nae na message na lobaki abaki to rose na pe ka le 24 de libala ne ko kabwa. Le 24 était et libala ezali kamba libala te ezali kamba coalition. Pour ce que le libala bato baloba na zaki parrain nana pambola ki libala. Le bas coalition, ça c'est l'article 78, pas non du mariage, mais de la coalition. Il faut expliquer Bato bien. Mais quel est le problème? Bato FCC tant que vous allez pouvoir. Bato qui constitue bataille en grandeur à Kabila. Parce que Kabila c'est une catégorie à bateau. Moi, vous avez belé, mais donc bateau bazo vraiment tant à classe T. Au Hollande, si vous avez constitution, bah même on est na taille naïe. Au monde, même la parole de Dieu est claire. Un enfant de moins de 30 ans ne peut pas diriger un pays, et surtout pas n'importe quel pays, la République démocratique du Congo. Dès qu'à la tête du pays, il y a quelqu'un qui est moins de 30 ans, c'est déjà une malédiction pour cette nation.
Parce qu'un jeune ne peut pas diriger tous les vies. Alors, il y a un régime qui peuple. Mais quel est le problème? Quel est le problème, madame, maintenant? Le problème est Ali, il y a un FCCT. Le problème est Ali, verbe nager. Verbe nager, faire. Tu as bien abisso mingité. Tu yokel bango ma parce que biso to zabato mo to linga makila bato na maboko na biso te. Mais tu expliquer bango kaka boye. Yekola ko nager po lita IDPS to compara kango na sortie ya bana Israël en Égypte. Bana Israël tango baso bima en Égypte. Ce qui pharaon ayebela ayekola ka ko nager alinga ka daite. Et Kabila peut tout le monde dans la catégorie, il y a Pharaon. Pharaon a libéré les enfants d'Israël. Allez louer votre Dieu. Allez aux terres promises par vos dieux. Allez, fêtez-vous. Faites tout ce que vous voulez. Pharaon maintenant il a une intention satanique. Il y a poursuivre le peuple qui a été déjà libéré. Hollanda qui sort naé, mais rouge et Melakaï. Également avec les intentions Kabila, tout le monde a une intention il y a Pharaon. Il a déjà libéré le peuple congolais. Quelqu'un qui n'est même pas de nationalité congolaise. Son père n'est même pas connu, sa mère n'est même pas connue. Et Azoya, le peuple qui a été déjà libéré, maintenant, Joseph Kabila Lingi, a poursuivi sous Félix, na Congolais na Kangaï. Papa n'était maman n'était pas ni bonzima qui kosangane. Tu sangana na Kabila te? Coalition. Mais coalition, ce n'est pas avec Kabila. Coalition, c'est cash. Autorité morale, il y a. Autorité morale, madame Bako Sabino na terme te. Selon la constitution congolaise, l'autorité morale n'engage pas un parti politique. Yango Zomona Ertoki na ba négociation, on avait besoin d'un représentant légal. Et le représentant légal, il y a FCC, ce n'est pas Kabila, c'est Néhémie. L'autorité morale n'est même pas connue selon les lois de la République. Néanmoins, quand vous avez imbécile, le roi Chadar comprendre. Madame, l'autorité morale n'engage pas. Pourquoi pas que Félix Tshisekedi a autorité morale, il y a IDPS? Parce que tu as dit que le terme wana bato bazama existe à autorité morale. C'est lui qui engage officiellement, légalement. FCC, ce n'est pas Joseph Kabila, mais c'est Némi Mouilane. Voilà. Oui, mon amboka chole lelo penza et ça bongo likambo pasi to monaki bato bakufa ki penda un accident ya mbanzango kuna ko uta na bango lufu chef de l'état na première dame bakita ki penza kuna ko tala ba victime ndenge bakufa ki ba msupe o bazaya ki bongo ba blessé ba transférer ki bango na ngalema kasi ya pasi ezali été ba famille ya ba victime wana bango ba kolela balobi été depuis chef de l'état le kakuna eloka malonga bazwa te obseka bandeko na bango bakundango malamu te kasi bakenaki bongo kolela na première dame auti koleka ya Joseph Kabila Kabange maman Olive Lembe bake balelelié balbi chef de l'état sel bango eloko te e bazui bambongo te nde to monaki na sima maman Olive apesaki bango mosolo ya $1000 na chaque famille ça lokola 32 familles pe biloko mususu kasi bato mingi bako benga babi mama sali penza pasi madame wana maladie nde ya Congolais Félix Tshisekedi alingata a travailler pour na kobenga beshole na famille ezo $1000. Félix Tshisekedi alinga komisa mutu nyonso na possibilité akota na supermarché. Bato ba travailler lokola ba Olive Lembe là, ce sont que des voleurs. Ba pareil à Mobutu, ba pareil à Joseph Kabila. Le Congo n'appartient pas à un individu comme Joseph Kabila, yibaka mbongo à l'état, a chaka na poche. Mais pourquoi pas aller construire des maisons dans la cité encelée, ndenge Félix Tshisekedi azo sala. Félix Tshisekedi a construit des maisons sociaux na commune encelée. Poto longo la bato ba fandi na kingabwa. Ba lala na banda côté maya mbuli ya niezo côté la bango. Félix Tshisekedi a bimisa $1000 te na kena kingabwa bato ba fana na ba famille te na pesa bango ba $1000. Mais Félix Tshisekedi a le mieux de faire construire des maisons pour peuple na ngalala. Il n'y a que des voleurs. Au sommet la gestion ba dictateur ezanine a commencé de Mobutu et Joseph Kabila. Gestion na bango ezandé nini. To piye mbongo ya l'état. Mbongo ya peuple parce que mbongo wana za Kabila te za mbongo ya peuple. Madame, comment est-ce que na ko expliquer peuple congolais? Joseph Aya en 1997 na Laurent Désiré na Botambula yebi même pas que ba brosa na maxam. Bino mobo mona kindenga ya kama kolongulu na bakadogo. Ozolana. Siko mbongo akomi milliardaire au Kabila bato ba $1000 yango. Il a pillé l'argent du peuple congolais. Maintenant quel était l'objectif? Ya bato ba pillé mbongo à l'état. Na pillé na bomé na nzala. Tant on a bomé na nzala, au lieu na pese musala na ko kabele $100 pa banda ko yembelanga. Yango zo mona biso porti wana to sala ngote Félix Tshisekedi jamais aucun jour madame ho mona bani ko loba $1000 ngona akabila akozongo wapi parce que mbongo nyoso Félix Tshisekedi za contrôler na mebe kombo ngana ko sala boye pona peuple congolais aki abimisi pour l'intérêt peuple congolais ozoland donc peuple congolais bolanda bato ozomona même quelque part dans la Bible ou proverbe moko ba religieux et loba boye apprends-moi à pêcher que de me donner du poisson ozoland madame
donc Félix Kabila zo payer mongo pour apesa bato le na kopesa bato misala pour te muto se en charge na famille na ye na libota ne mobile. Félix Tshisekedi a ça la pratique on a été Félix Tshisekedi a travailler non pour un individu mais Félix Tshisekedi va travailler pour l'intérêt du peuple congolais. Oui, mon amboka sole to kupusa moke na suka émission na biso kasi lelo penza na sima komona tension entre FCC Cash moto ekopela to moni moko pas en kati ya IDPS mon amboka fils Mukoko ye penza akeko kutana na jeunesse bongo ya FCC mon amboka Henri Magie o mikoleka ki penza atenaki ba propos moko malamu te contre chef de l'État. Est-ce que beaucoup tani wana pona ko sangisa penza FCC Cash ezonga na kimia ezali ko engager parti UDPS ndenge mwana mboka fils Mukoko akendaki kokuta na jeunesse ya FCC. Mama salinga pas si question wana moto azo otera makamwana directeur Kamere tango Félix Tshisekedi azo oyebi que c'est lui qui engage le cabinet du président de la République. Kasi directeur Kamere ko luka ube kimia ti. C'est de la comédie, c'est de l'hypocrisie. Ozolanda madame Kamere sengeli asa la service présidence de la République. Dès que balobi service présidence de la République, ça signifie quoi? Il y a une institution qu'on appelle le président de la République. Là, on voit directement le président de la République, Félix Tshisekedi lui-même. Et ça, la présidence de la République. Maintenant, c'est un service. Au directeur à cabinet, c'est Vital Kamere. Madame. Maintenant, quand il y a présidence ou au Kamere, directeur à cabinet, il y a beaucoup de faiblesses. Ou incapable à gérer. Le président de la République a fait un voyage pour l'intérêt du peuple congolais. Le directeur du cabinet là, mais le service ne contrôle pas le département de presse. Et Alinga Bima contrôle l'IDPS ou il a qui ça est politique. Ça c'est quelle comédie? Ça m'engage que moi. N'a rien à voir avec Ogissé Kabouya, n'a rien à voir avec Jean-Marc Kabouna en tant que citoyen congolais et combattant de l'IDPS. Je dois dire la vérité. Kamera Tambola na boulevard Rawat. Alors que Félix Tshisekedi a eu 3 millions pour qu'il y ait une élection de machine à voter. Mais au nom de la paix, au nom de l'amour du peuple congolais, je ne sais pas si lui aussi est congolais. Ça c'est entre parenthèses. Je vous dis la vérité, nous sommes en coalition. Et heureusement, nous sommes en la caméra. Pas besoin de bobenga ke maïele. Nous sommes en la caméra. Ayebi beke Jeko Beya n'engage pas l'IDPS. Ayebi malam que fils Mukoko n'engage pas l'IDPS. Mais Jeko Beya ça qui n'a pas l'IDPS. Mais moi je suis de l'IDPS, mais je n'engage pas l'IDPS, c'est clair. Je suis de l'IDPS, mais je n'engage pas l'IDPS. Et ça n'a pas de décision, selon les statuts du parti et les règlements de l'IDPS, il n'y a que 2 personnes qui engagent l'IDPS. C'est le président du parti et le secrétaire général. Il y a comprendre que Tshisekedi wa mulumba zako zo bakoka Jean Bebele à travers les secrétaires généraux au Azako. Mais pourquoi? Parce que bazaki na moi pouvoir statutaire na kacha IDPS. Mais Mukoko qui est un combattant comme moi, mais qui marche à l'encontre des principes statutaires, un directeur du cabinet du président de la République Bengaye, au nom de la réconciliation, vous appelez un combattant qui ne respecte même pas l'hiérarchie du parti. Na comprendre que caméras sont malin, mais Kogaté Félix est plus intelligent que lui. Kolanda douceur Félix Tshisekedi wana te. Yé personne à sangana ko nager. C'est clair. Et comme ils sont en caméra nager. Yango na yebison na débit que tout le monde qui serait contre Félix Tshisekedi à côté na biso bako nager. Tout le monde sans exception. Dans la presse. Les lobbies sont sur l'année dans mon peuple congolais. L'image à présent Félix Tshisekedi c'est le canal presse c'était. Ata loka bongaza mabe, mais qui est le chef direct ya loka bang? C'est le directeur du cabinet. C'est lui le patron du cabinet. Azalaki wapi pour interpeller le département de la presse que ici, c'est moi le directeur du cabinet. Pourquoi image à présent Félix Tshisekedi et sur le côté? Je suis allé à Monia Malamu et Zali Kaka, il y a aucun de contrôler fils Mukoko, réconciliation avec ma magie tout, ce qui magique, ce qui Henri Magie, Mouto Babenga beret rouge, Moutasol Bakemakila, Bazona na pouvoir Bazona Makila, yo so kendo la réconciliation, il y a bateau Bazora pouvoir une élection, na bateau Bazora pouvoir na Makila. Ce qui le fait c'est Vital Kamere. Ce n'est pas biso. Au monanga, naïbi que Kamere était malin. Aboulay qui a resagana Félix Tshisekedi. Mais Félix Tshisekedi basagana était babatraka été. Merci. Oui, moi namboka solo to comme bon nasuka lelo oyo mokolo ya samedi moi namboka Gentini Ngobila a ko lancer sous makamone deuxième ligne ya lancement Kinshasa Bopeto kasi Kinshasa Bopeto a lancé ki mikoleki
tokomona mpe ekosala eloko ya malonga te kongola alingaki batia na biso ata mwa bapoubele na mwa bacoin oyo soki ozwi opansi mwa motoki oki obwaki omeli mwa mai mais bapoubele eza te toyebi te malembe ekokotala mboka mpe tango tokomona eloko ya malonga te so tozongi nsima babi bato bakufi kuna na monga fulu eloko ebomi bango eza fulu ya ngobila oyo yakangisaki ntango mbula enoki fulu wana ebimi nde ekoteli bato ebomi bato kinshasa bopeto mokolo ya samedi mwana mboka sholo okoloba nini na likanisi wana kuna na wazala no comment parce que biso toza bato moko tolingaka koatake n'importe ke te ozolanda erreur ya bino peuple congolais bayebisi bino bopesa Félix Tshisekedi majorité na parlement bovote na baloyenge bovote na kitribalisme chaque congolais chaque famille alingi aza na représenté na assemblée provinciale aza na représentant na ye na assemblée nationale or selon mibeko ya mboka bato balingi changement balinga l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Gentini Ngobila n'est pas la volonté du président de la République. Gentini Ngobila a sa volonté, il y a majorité parlementaire, il y a majorité de députés provinciaux et le président de la République a pris seulement acte. Alors asalaga musala na respect à peuple musala oza na pouvoir na asala ngoka kuna bajamaka Gentini na linga koloba mingi te pour personnellement na linga kete asala incompétent. Mais au nom de la paix, à travailler parce qu'il y a une majorité à députés. Ce n'est pas un problème, mais l'avenir nous donnera raison. Les messages congolais partout dans le monde entier. Merci au peuple congolais. Et c'est que na Katia Congo, minute oyo, si na mikolo koya tozaka na candidat moko, Félix Tshisekedi. Si na 2023. D'ailleurs, Félix a bandé na mandat na été. Mandat Félix est en 2023 aux Hollande. Donc, en 2023, peuple congolais, au Lingakanga, au Lingara Mboka Nayo, ils ont changé. Bisson Stobanarota et la présidente Félix Tshisekedi comme candidat unique. Donc, Moutako comme c'est candidat unique et Zakabino peuple congolais. Parce qu'il y a quoi s'imposer. Bino Sobolobi, oh ya Longwa, tu voter qu'à Fatia comme candidat unique. Donc, parce que c'est le changement à Congo, il faut Félix Tshisekedi. Sans Félix Tshisekedi, on ne peut pas parler de changement. Merci beaucoup. Botika la malam, à la prochaine. Merci Mingi Balandia Congo Live Télévision. Merci pour vos équipes Penza branché la chaîne YouTube de nos Congo Live le Belarabino politique à Mboka Congo, tu as un qui m'a la Mboka Cholé. Na Penza tu le sur la question d'actualité à Mboka Congo. Tu combines Souka. Merci na aux équipes mon sur ma caméra Guy Botombela. Merci na Balandia sur la live partout dans le monde entier. Mon vieux Roger Luma, mon le président Félix Bambote Nayo. J'en suis bon, mon papa social depuis États-Unis. 007 James depuis France, le boss des boss, Bambote Nayo. L'impresario, mon vieux Claude Ndombasi depuis London. La bossalité ADKP, la élégance, Bambote Nayo. Il y a un moment donné, quand vous savez, au bois, tu mets ton monde à répéter qu'à Toyoka. Ah! Bon, pesa bango bambote po muto asole za herba yoki yo batu fu bamona. Merci kaka ngana pesa merci. Ya Roger Luma, oki sole Ya Roger Luma. Quand on sala et pas ya l'autre là, ça on peut pas soler ça malamu mingi. Ngala bino sekinza mazongi te to mona ni na mikolo za lipoya. Audio Jungle.